na pesi bandeko Mama Congo raison. Raison totale. Kaka na makambo ya utoloba lobi. Bandeko. Tabaye kokipe na ngango te. Tona ngana balo lango na pese toro. Po Mama Congo na la Chine. Makambo ta koloba. Tokene wapi. Toi même pas na Chine na ino koto. Po Karine mokonzi tango alobaga. Makambo ne totalement ena nzela peza na raison. Mama Congo tango alobaga makambo na ye ezaka lokola Congo o batimulaga baluka makelele. Me bandeko moya kokima eza te. Likambo alobi aza na raison. Atimoli libulu te. Mabulu yango deja ezalaki. Ba Chinois boza na mabulu yango. Ba Chinoise boza na mabulu yango. Même bazozo na ba téléspectateurs. Place wana naza penza kale. Moyena kimango eza te. Na yebi bino bokoloba papa robo likambo nini susu nini boye. Ozoli ya biso ba minute loba mbala moko toyoka yo. Bokoyoka nde Mama Congo ye moko. Bokoyoka ye simanga na lobi. Et puis bokoyoka mot par mot. Ozana tino bandela te. Okoyoka penza mot par mot ndenge azoloba. Oko comprendre même bisika nini atie virgule na bisika nini ayeko sukisa tie point. Ba phrase tout oko comprendre nango. Yango wana landango penza atola nina bokebi te. Yomoko okokoma na bokebi. Po Mama Congo alobi penza aza na raison. Boyoka ye bino moko. Et puis na yoka ndeko mobala azobake ngai nazalo na tonda kate un coup papa nanga otonda ate na lisoko. Omona kolala na lisoko eza facile. Ozobake nazala ngai na lisoko te me lisoko na ngai leki ya mwasi na gu. Papa lisoko no eleka ya mwasi na gu ndenge nini. Yo za sanse balala ko na masoko te. Yo koleka mwana mwasi na gu ndenge. Est-ce que yo bide biso nzamba sala biso? Et puis tant que babongo basi pe bazana katia live na yo et si ka yo mwana mobali. Moi je suis désolé, yo tem toé na makambo na réseaux sociaux, mais ba propos na yo est très insultant envers nous, la gente féminine. Ba propos na onde ko faire dire. Pona biso bana basi eza insultant. Mwana mwasi aza mabe, aza la pauvre, azaka ka mwana mwasi. Yopo ko tikala ka mwana mobali. Un homme ne peut pas se comparer à une femme. Mwana mwasi na beauté, na physique, koki ko se comparer na mwana mwasi te. Tozana babiloko o yo za nango te, yopo zana babiloko o biso tozana nango te. Mais yo koki ko ya jamais na réseaux sociaux devant plus de 6000 batu ya bana basi. Oyo bake masoko no eleki ya biso. Biso toza sanse balala biso na masoko te. Biso nzamba tia lidusu o fo balalela ka biso. Lidusu oyo zoloba wana biso to sumbaka. Yopo sumbela yango. Lidusu oyo zobake o leki biso na elengi. Poto ngolo babasi, ozolo babasi nyos. Mpote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote barando na barandonet. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko
Mama Congo alobi boy. Bolanda. Et puis na yoka ndeko mobali azobake ngai nazalo natondaka te un coup papa nanga otonda te na lisoko omona kolala na lisoko eza facile ozobake nazala ngai na lisoko te me lisoko na ngai eleki ya mwasi na gu papa lisoko na eleka ya mwasi na gu ndenge nini yo oza sanse balala ko na masoko te yo koleka mwana mwasi na gu ndeni est-ce que yobi nde biso nzambe asala biso et puis tant oloba bongo basi pe baza na kati ya live na yo esika yo mwana mobali moi je suis désolé yo te mtoye na makambo na réseaux sociaux mais ba propos na yo eza très insultant envers nous la gente féminine ba propos na onde ko faire dire pona biso bana basi eza insultant mwana mwasi aza mabe aza la pauvre azaka ka mwana mwasi yo poko tikalaka mwana mobali un homme ne peut pas se comparer à une femme mwana mwasi na beauté na physique koki ko se comparer na mwana mwasi te toza na babiloko oyo oza nango te yo poza na babiloko oyo biso toza nango te mais yo koki ko ya jamais na réseaux sociaux devant plus de 6000 batu ya bana basi oyo bakema soko no eleki ya biso biso toza sanse balala biso na masoko te biso nzamba tia lidusu o fo balalela biso lidusu oyo ozoloba wana biso tosumbaka yo po sumbela yango lidusu oyo ozobake oleki biso na elengi potango oloba basi ozoloba basi nyonso bandeko boyoki yango bien mwasi nzoto na ye eleki ya mobali vraiment bisika ko se retrouver to mata likolo to kita na se ezali kaka mwana mwasi azala ya kitoko azala ya mabe mobali ako se retrouver na mwana mwasi bandeko bokoloba mama Congo aza na raison na ndimi bino ponga pesi na lobi yango bokomona raison na ye me batu oyo nsima bango moko bakobeta tembe na mama Congo me ngai na koyebisa bandeko na biso ma chéri mon frère nasepelaka na bino nalingaka bino nga moko papa robo sina bima na mibale ya bino bamasta na nga mpe napesi bango mbote kote bazali natumba de masta nabeta bango mpenza biloko na nsima bazwa yango kitoko donc de c'est beaucoup hein? Moko atikala bongo ma chérie mon frère moko aza na ye mpe mwana mobali ti lelo aza mpe na vie ya très bien kosangana te koleka ngai bon nayebi te soko aleki nga me na mayele bon nayebi mpe kaka te na mayele yaleki nga ça c'est vrai mpo yasilisa na bauniversité bandeko mwana mwasi aleki kaka ba oyo nanu bagute ma chéri mon frère te nakopesa bino conseil bokende na bino te eza perte pamba nga na beta de masta wana na suka kutu na mutu apamba mutu mpe kota nyonso te boyebi mutu eza lokola champignon omweka katikati na koloba donc ntango wana namonaki yango lisano me sikoyo namonaka nasala perte pamba mwasi aleki kaka mwasi atobeti kaka mutu apamba nanu ozosentir vibration mosusu ma chérie bon frère nayebi te baoyo babetaka yango soki bamonaka nini
moi napesa badetail ebele eza te mpo mpe nayebi te. Me eloko na koloba na baoyo nano basali yango te. Atuka mwasi aza kaka bien. Siko kote bana basi ndenge yo mwasi omesana kolia mungwa. Gada za mwasi te mena koloba parce que nga pe nakotaka cave no nayebi cave. En tout cas, partie le plus gênant na mwana mobali na mwasi eza kokota mwana mwasi cave. Eza partie le plus gênant, partie ya mabe oyo nga namona na nzoto ya mwana mwasi soki bozosala na ye amour. Donc cave ntango okoti yango ozokota mpenza involontaire. Olobi tika nasali plaisir lelo amona soki cave yaka ndenge nini bana ngai mpe na ndimi te bato bakotaki cave. Nazoloba bato tu nakota cave tu kolongola ta moko te. Atomonaki nga nazoseka, atomonaki nga ndenge nini. Eza partie le plus difficile na vie mpona kokota yango. Même en Autriche, fi moko tobima kutu te tosala eloko te. Bon, ndenge nga nayebi ya ta mosusu nabosani. Apanzanga sango nayeli champion ya cave en Autriche so botuni bato bakolobango. Kote cave nasakanaka te. En tout cas, nayebi kanisa ekokozala yokaki lisolo. Me nayebi te ta mosusu e possible nabosanaki mpo nalobi na bino eza eloko moko nakotaka ngo na difficulté ya kosakana te. Sikoyo bino baoyo boliaka mungwa mpo nga tout d'abord faut sokola très bien. Et puis eza interdit opakola mafuta. Deuxièmement, eza interdit otia parfum. Troisièmement, eza interdit batsonga nyonso ozalaki nango artificiel otika yango na nzoto te. Faut sokola mpenza très bien. Eloko moko te eza na nzoto na yo ya yo te. Ata chaînette, ata singaluketu, ata perike. Okozala kaka yo original mobimba. Ata manzaka oyo bolataka fo longolango. Soko olongoli te na okota cave te. Nakotaka cave otikali mpenza yo penza. Bongo éclairage ya moi fo ezala makasi po mingi nakota cave na moi éclairage naturel ya mwinda pete. Bakangi fenêtre, oui, mais rideau ezomonisa kati. Nakomono très bien. Bandeko bongo nde nakota. Siko na mitunaka bino bana basi bino bo bozobenga ngo mungwa ponga pona loba verité natikala kosentir mungwa wana te nayebi te so ezala na mungwa. Eloko nga nayebi nde eza nde na basolo différent. Mosu aza na solo na ye normal. Solo normal okomona yango ekokana na mwa basi ebele.
solo mystique ezali pena basi muke différent okoyeba yango ntango mpenza sukoli donc elakisi soka sukoli te okoyoka yango mpenza solo mabe siko oyo ezalaka solo deja mystique ekokoma solo moko na ye okokosupporte te nayebi lisusu nabosani moto yango je crois me nakokoyeba mpo de bato babima na ye bayebi ke ngai nabima na ye mpe de bato wana batambolaka te ba bakamaradi te me bango de batunanga question moko okotaka epai cave moko atunanga okota cave eleki nango mpe 3 ans mosusu après 3 ans tuninga okote mpe cave baza mpe bakamaradi te bayebani mpe te bo bayebani me basololaka mpe te baya mpe groupe moko te babetaka mpe masolo te donc bayokanaki te mpo batunanga so nakotaki cave me lokola bango babimane seke bakotaki cave sikoyo bango ntango bakotaki solo oyo bamonaki ye nango yango te to mpe bakotaki cave te me bamonaki ubien ntango baosala mour na ye modele yaki te bamonaki adegazaka solo mosusu ata sukoli eza tout à fait normal na comprendre bango donc eza bongo moto na motu aza na solo na ye ezokipe te soki moto yango asokolaka 5 fois to 3 fois te ezokipe te ezokipe likambo mosusu bainfection oyo azalaka nango na kati infection oyo aza nango na kati ya libanda te donc ntango na azalaki na bainfection te azalaki na solo mosusu bainfection eleki donc solo ekoti mosusu eza neti naloba na bino okende ti na village to na cité basi oyo bino bobengaka kubuka mpo ntango ozobenge kubuka elakisi te aza sali te elakisi asukulaka me mbongo mafuta oyo opakulaka aza nango te amesala kosukula na mai ya fleuve na mai ya njili na mai ya bamboka donc loposo na ye okomona pembe maza salite te apakoli mafuta te aza na loposo original donc aza solo te okoti ekave aza solo te maza kubuka aza bien original aza bio me yo okobenge kubuka mpo kolinga te bato bamona mwasi boye bakotala libanda alors ndenge mpe ezali donc mwasi akokongenga nde ndenge nini atie baproduit mwasi akokokoma na ye loposo soki ndenge nini mwasi akokozala omoni ye mpenza boye bovandi à côté 12, 8 heures, à côté 12, 12 heures, à côté 12, 17 heures, à côté 12, 20 heures. Bino moko lobi te, oyo na kala azalaki kubuka. Lelo tala ndenga bonga, tala mwasi ndenga bonga zongenga. Maza solo. Aza solo. Infection eleki na kati ekoteli wapi bao balobi no infection fe kota kaka na se na bango te infection eza na kati biloko ya kati etakaka wana bon badokter bakoexplike bino me mingi te badokter mosusu mpe ebele kutu moke te bango mo balumbaka solo Pierre solo
koleka kutu yo. Alors bandeko siko bino batamungwa bana basi ekiri belle vie ekiri sila en tout cas elsiri pesanga bino elobi Jael show soka pe soka ambebo osombeli katikata lupangu soka le mongwa osombeli de mapangu bon kote kuna Jael show acheka tarifa bien Carmen Odia zwa mayele yopo zwa mayele te tala Jael show Jael lukoki mwana mayele ache pri katikata lupangu epui na malweka te tango azoloba katikata lupangu na Gombe wana mbebo kaka ya pamba mbebo ya Jael keli mbebo bon Jael ezala ya solo ezala penza ya solo bon nga na ndimeli yo Jael mpo na nopesa mwana mwasi te kote kuna na ndimeli yo mais bon doute ezalaka toujours na mokili mpo Miss José la reine non Miss José la reine ouais Miss José la reine oyo bachambeli Miss José loba na lele mususu ngai ndenge opesinga 3000 na boyi kaka nakobima no te me mwana mobali nyonso ezala ya bapapa ya bakoko soki apie nga 2000 nakobima na ye Miss José aloba nga ntango nayoki yango na bando beta bashiti na mbetu nake na banki na retire 2000 nayebisi Miss José naza deja na 2000 ti lelo Miss José nana apianga réponse te na matisi 3000 ti lelo rien yango Jael koloba bilobela te mpo Miss José alobawa tous les mobali soki apie ka 2000 obimi na ye nga na tia ti lelo réponse eza te soki natiaka yango na mida mbele kala wana si tokendaki mida natielaki ye 50 euro etanke mida moto asolicitaki tosala yango yo fele kutu alors Jael cho maloba no na ndimi bandeko bokomprendre no mama Congo aza na raison tellement raison ndenge wana te bachinois bachinoise boza na libulu wana te boza nango soki mami kuta aza na libulu bongo bino epuis nayoka ndeko mobali azoyoba ke ngai naza natondaka te un coup papa nanga otondaka te na lisoko omona kolala na lisoko eza facile ozobake naza na ngai na lisoko te me lisoko na ngai eleki ya mwasi na gu papa lisoko na eleka ya mwasi na gu ndenge nini yo oza sanse balala ko na masoko te yo koleka mwana mwasi na gu ndeni eske yobi nde biso nzambe asala biso epuis ntango oloba bongo basi mpe baza na kati ya live na yo esika yo mwana mobali moi je suis désolé yo te moto ye na makambo na réseaux sociaux mais bapropos na yo bapropos na yo eza très insultant envers nous la gente féminine bapropos na yo ndeko Ferdi mpo na biso bana basi eza insultant mwana mwasi azala mabe azala pauvre aza kaka mwana mwasi yo mpo kotikalaka mwana mobali un homme ne peut pas se comparer à une femme mwana mwasi na beauté na physique okoki kose comparer na mwana mwasi te toza na babiloko oyo oza nango te yo mpo oza na babiloko oyo biso toza nango te mais yo koki koya jamais na réseaux sociaux devant plus de 6000 bato ya bana basi oyo bakema soko na yo eleki ya biso biso toza sanse balala biso na masoko te biso nzambe atia lidusu oyo fo balalelaka biso lidusu oyo ozoloba wana biso tosumbaka yo mpo sumbela yango lidusu oyo ozoloba ke oleki biso na elengi mpo ntango oloba basi ozoloba basi nyonso
Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner à Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de qui topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Talon Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko le katisana, napesa mo boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner à Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de qui topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Talon Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko le katisana, napesa mo boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner à Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de qui topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Talon Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko le katisana, napesa mo boss JP Kiama, boss des boss.